kofira kofi omoni mutu noana oka nguba kofi yaka kolela papa na ndenge kolela papa na paza pe papa na ngai paza bokilo na ngai kofi kosakana na Kongo te sakana na bamalanda ngombe oyo bazolanda yo wana kofi kosakana na Kongo te so ozokalisaki oye batindi yo mission oyo ya komeka bitumba kofi okokima poto omoni ngai nakobimisolo quantité industrielle plus de 50 000 Congolais bakolanda yo tina adresse na yo kosakana na bitumba te kofi o misiki elingi ebanda o sous-producteur ya Jibira Monsieur Simo o le 1er janvier Jibe akobeta na Zénith après kofi akobeta boya bomeka biso ife tosambisa bino na contribution o bosali o babomi barosi mukendi bale moloto baflorbe echebeya bafidele bazana 428 monama kofi tokosambisa bino na batiala mwana na bawaze croire bokosamba bolingi bomema distraction na poto yo kasi bamalanda ngombe wana bazoteka Kongo likolo ya soso baresponsable mobimba boya poto kolandaka moningo na bino mibali bokomi bambwa bazoba tobundi bitumbo tokasaki bokomprendre mais talebela bato baesclave baesclave bozolandaka kofira mutungu baescro oyo ayembeli kanambe banzembo ebele bino bosakana na Kongo po Kongola komi na dimension ya basoudanais te Kongola komi na dimension ya baalgérien te ya babokina faso te bino bakofira bozoyaka bapoto bato mpe bazolanda bazokangaka bafoto non namona no peuple moko boye peuple moko bonyama peuple ya baesclave Monsieur Simo yo ozala problème na Cameroun okobwaka mbongo na opamba kofi soki batindi yo na Félix Tshilolo meka okokutana na yango na bino bato tu bozana nsima kofi bokokima bafrance wana bokomona kanda ya peuple Congo biso tozolela bato bazokufa yo ozoyela biso bambruyema mais oza normal te kofira oza normal te boyebisa Jean Bertin Jibira ameka te mpo akokutana nango toyebisaki bino miziki na bino eleki bakongolais ayumbi te eleki bakongolo bakufi na Kasai te eleki souffrance ya peuple congolo ero na mama yemo na pedrati ya Kalembeleme na l'hôpital ya Bondeko na Bangaliema bakongolais bazokufa mpo bazangi chasse ya makila na chasse ya mai soki bino oka bobelaka nano te bozomona ke bosombali oyo epa nzambe mais yo kofi papa Lutumba yo na laleti papa ye balali lobi penga na kokende yo po okende botikela Kongo nini yo na bawerera na bawaze croire papa ye bakufa Tabula akufa Pepe Ndomba akufa Bipole akufa Dido Yonga akufa Joe Poster akufa John Poya akufa Pepe Kala akufa Pongo Love akufa Abeti Masikina akufa bamari misa ezolekela bino teke tokasi bokochange bino bokasi ke boya na violence bokutana na violence ko bokokutana na violence awa na kata bapoto oyo bokokutana na baviolence yango moni nalekaki peuple congolais bobosalaka makambo guerre ya 6 jours na Kisangani bandeko bakufi na Butembo Beni bato bakongolais bazokufa lokola banyama bandeko bakufi na babunia partout bakongolais bazokufa mais botala aventure ya mwana mobali oyo Félix Tshilolo atene kosinye bakor na ye makambo oyo monoko ya Kagame abangaki yango Félix a défié nation congolaise Félix a mati likolo bamakila bakoko na biso Félix a mati likolo bafloribe echebeya asakali na makila bakongolais Nzambe na lola yo moko sa kotala bakongolais na bengi bino po c'est le moment ya soulèvement populaire
ezali grande humiliation kotika mabele na biso na maboko ya batuti. Ezali mawa, ezali mawa, ezali mawa bandeko na ngai, ezali mawa komona na tarmaki aéroport ya Njili avion ya barwandais ekiti lelo mercredi na 15h. Ezali mawa, peuple congolais diaspora pardon, bobenga ba famille mota ko libérer Congo eza kaka diaspora. Diaspora congolais pona nini bopesi mabele mokongo. Diaspora congolais boboko benga ba famille ke mboka na biso ezala libéré bolingi totika en esclavage. Botala makambo mona ya Tshisekedi Antoine Tshilolo alias Tshikololo oyo asali ya kokitisa avion ya barwandais na tarmaki. Toyebi ke barwandais baza na tête à pays, barwandais bazo diriger Félix Tshilolo. Botala bandeko ya Kasai bino moto bozo kotela plusieurs ba majorité ya village Etienne Tshisekedi bozo kotela mona na bino bomona humiliation o Félix Tshilolo a humilié ba Congolais kokitisa avion ba Rwandais na kati ya mabele na biso. Bandeko ya Bandundu, bandeko ya Sud Kivu, Nord Kivu, bandeko ya Kisangani, Kindu, Manyema, bandeko ya Bakongo, Katanga, bandeko ya Équateur, Kinshasa, bomona makambo oyo Félix Tshilolo a humilié peuple congolais. Peuple congolais na lekiawa soki biso moko to se repentir te, soki biso moko to libérer mabele ya Congo te, moto ko libérer mabele ya Congo azali te. Bomona bandeko na Soudan basili makambo, basilisi kokanga président Brechilo azalaki ya Soudan komone kute kiminga bakangi ye. Bandeko ya Soudan, peuple ya Soudan bami libéré, bachassé ndeko na bango ya dictateur. Bomona bandeko ya Algérie, bandeko ya Algérie basisi makambo, bandeko ya Tunisie, ya Burkina Faso, Égypte, peuple congolais tozoloba toza kobelela ba Congolais baboyi komi libéré. Ezali grave, grande humiliation peuple congolais. Na bandeko baza na Kinshasa bakoti père bozomona ndenge ba Rwandais baza ko diriger bino, bozomona ndenge ba Rwandais banyokoli bino. Kinshasa komi fleuve, Kinshasa komi océan, Kinshasa komi na ba Congolais bozo kufa na typhoïde, bozo kufa na malaria, mais bozo continuer kaka kovanda na kati ya bandako boboyi komi libéré na mona nano te. Nzambe atindeli bino ba Moïse, Nzambe atindeli bino ba papa Kimbangu, Nzambe atindeli bino ba koko na bino ke toyebisa bino ke tomibombi tomibateli mpe toza koloba vérité, mais bino ba peuple congolais bozo comprendre te. Bomona humiliation, nous sommes humiliés na bakushi nyonso. Dans tous les cas de figure, biso ba Congolais to komi humilié on a zoleka. Na l'équipe on a bisabino ezali soni comme on avion ya ba Rwandais ekiti wana komona lelo Félix Tshilolo oyo akendeki Lumbashi aleki na Goma pona kolakisa bino ke avion ba Rwandais bokosala ngai eloko moko te, moto moko oyo akosala ngai eloko aza te. Peuple congolais, il fait tout déboulonner système et occupation. To kitisa 1 million de Congolais libanda bandeko bazana Kinshasa diaspora to benga ba famille na biso to banga eloko moko te to koma histoire. C'est le moment ya histoire na kati ya Congo, c'est le moment ya soulèvement populaire. Diaspora nino aza ko comprendre le message te, diaspora nino azo kota na bonyama botala bino moko makambo ezoleka na mboka na biso. Peuple congolais bo partager vidéo oyo bo baza ba Papi Gang, ba Liangando, ba John Image, ba site ebele bozwa vidéo oyo comment la grande humiliation. Nous sommes humiliés na bakushe nyonso, ba Rwandais baturukola ba André Atundu
batoka ba Vichy Chimanga, batoka ba José Makila Yokozuna, batoka ba André Kimbuta, batoka ba Cheo Kitundu, batoka ba Mokolo Apombo, Bobé Minaku, basakani na esprit ya peuple congolais, bazawa de Belé, ba Evariste Bochab, tozomona bato ebele bazoleka bazoloba n'importe quoi, mais bomona dimension nini mboka na biso ekomi ya komona barwandais avion ya barwandais ekiti na 150 passagers na aéroport ya njili. Kagame asakani un petit pays lokola loboko na ngai. Kagame asakani na esprit ya bakongolais. Rubero asakani bomonaka bino moko ndenge Rubero azwi Jean-Marc Kabundu amatise likolo ya cheval aza koyebise omoni elenge ya pouvoir oyo olukaki omoni elenge ya pouvoir. Bana Congo bana Zaïre ezali humiliation oyo toleki na kati ya Congo, ezali grande humiliation. Bandeko na ngai oyo bakofinga bafinga oyo bakotiola batiola, mais bomona lelo barwandais ndenge basakani na bakongolais à travers ya buzoba soi-disant batamayele ya Congo bolobaka français. Tala français na bino ndenge boteki mboka, tala baekole bauniversité bokotaki, tala ndenge boteki mboka na bino likolo ya mbongo nzambe apesaki bino mani na bino moko, richesse na bino moko oyo tu eza na Congo ya bino moko, mais botala lelo bozwi mboka na biso bokabi yango epai ya bapaya. Peuple congolais bomona moto lokola Jatini Ngobila oyo abomi ba congolais na yumbi plus de 890 morts. Jatini Ngobila oyo abomi ba congolais plus de 890 personnes, atumbi plus de 1500 maisons, plus de 50 fausses communes, bakomise gouverneur na ville ya Kisasa. Nga na banaye kolekawa nazobisa bino ke peuple congolais dans 10 jours Jatini Ngobila akokoma gouverneur. Botala lelo akomi gouverneur na ville ya Kisasa. Eza kuimilie biso, kuimilie vraiment na ebite ona lobaka peuple ya ndenge nini, quelle sorte ya peuple nino bakoki ko changer te, peuple nino bakoki koyoka te, peuple nino bakoki ko se repentir te, ba sauver mabele na bango. Est-ce que moto lokola Jatini Ngobila oyo abomisi ba congolais oyo alataki chemise ya pembe patala pembe ye na kamero azali caméléon salita mwana mobali burundais oyo baye kosakana na peuple congolais, kamera sakani na bapoliticien congolais, kamera sakani na peuple congolais. Botala likolo ya richesse na bino lelo peuple congolais bakomi nakoloba nini basupporter ya barwandais, kobetela barwandais maboko, kokumisa barwandais, kokumisa bato baza kotangisa makila na Congo. Peuple congolais bobima na nzela ata lobi na tongo bosala soulèvement populaire bokita 1 million yango na nebisa bino ke badiaspora ekomi moma ya tobanda na salle mpona barecorte à fond to aide bafamille oyo baza na bachango na babarumbu bato bazwa mwa koka mwa mai tokitisa quantité industrielle ya peuple congolais bakita na se ya ville ya Kisasa mpona kobengana Félix Tshilolo na Rubero na Jeannette Kanambe kodégager système ya occupation. Il fait grand soulèvement populaire peuple congolais, mboka na biso kozala libéré na soulèvement populaire. Tomoni lisusu illettré oyo ya mobali, illettré ya baillettré Zoé akomi gouverneur na Lomami. Ezali grande humiliation moto lokola Zoé oyo ayebi Congo tayaki businessman, l'homme le plus dangereux, batie kota ba richesse or ba diamant. Peuple congolais tokabi Congo kaka boye, totiki mabele ya Congo ekene na bavantier. Botala lelo place nini mboka na biso ekomi, place nini biso ba diaspora
tomemi mboka na biso na baventure tozomona elenge ya France mpo bafrançais bazoprotege France tozomona elenge ya bacanadien mpo bacanadien bazoprotege Canada tozomona elenge ya États-Unis mpo baaméricain baza koprotege les États-Unis tozomona elenge ya Belgique mpo babelge baza koprotege mboka na bango baallemand baza koprotege Allemagne baanglais baza koprotege Grande-Bretagne baitalien baza koprotege Italie banorvégien baza koprotege Norvège baautrichien baza koprotege Autriche Australie c'est la même chose botala lelo oyo peuple congolais 685 pays na mokili tozongi dernier pays pauvre à cause de nous-mêmes bacongolais trop de distractions message tobanda kobisa bino bandakala na peuple mokonzi tobanda kolobake bapoliticien ya Congo baza baventurier batraite botala lelo ndenge bakabi mboka na biso na dimension oyo mboka ya bakoko na biso mboka oyo tobotamaki bomona capitale ekomi fleuve capitale bato bakoma kodefa mapa capitale bakoma koteka soso moko na 16 parti ndambo peuple congolais bazozwa koka kosomba soso te bomona mboka ndenge ekei bomona baventurier oyo ya Franki Diongo oyo bautaki kobima nene na nsima na basoda bamilitaire lelo moto lokola Franki Diongo azosenga dialogue depuis barwandais baya na Congo bokenda na bango na badialogue Franki Diongo boganya eloko moko te baconcertation baimplicicate bamakambo ebele bakoya cité ya oya bokenda baélection ya 2006 bokenda 2011 2018 je crois eloko moko esalemi te me Franki Diongo oyo azose croire ke Lumbumbiste te botala baaventurier likolo ya kozela poste likolo ya kobetra maboko bozalaki bacriminaire Franki Diongo siko biso na bino tokomi na bitumba oyo ya suka tozomema bino likolo biso na bino tozomema na likolo mpo tolakisa bino ke buzoba na bino na Jean-Claude Vuema oyo ekobiste kindumba ya moto oyo mosala na ekobimaka na bajeune ya 16 ans 17 ans tala bango wana bango tu bakomi soutenir pouvoir ya barwandais merci nzambe osali biso merci mingi komona ndenge bato lokola bafranki diongo bato lokola bajean-claude mvwemba babimi bato lokola bamuyambo babimi oyo tosutela elobi na prison na ntango pasi soki boza na likambo koloba te eske bokoki kovanda nie te boza koloba makambo moko oyo bino moko boyebi ke boza komaîtrise mboka te boza kodirige mboka te me bozosala makambo moko ke bapaya batikala libela na mboka na biso bino moko bozomona moto na bino Félix Tshilolo un figurant azocontrôle rien asina epati na barwandais ke akene États-Unis azoloba koka kodeboulone barwandais kana babengi ye na 6h du matin na Kingakati Félix Tshilolo ake asali sous conférence de presse asengi pardon a se repentir mpo na barwandais peuple congolais bino tu bami na ngai oyo bozolanda ngai na Facebook bopartage émission ezali mawa nazolela mai na miso ezotanga ngai namoni dimension ya bato nabi bato baza normal te tozomona na bato bayaki libanda awa bato lokola bafrancis kalombo buzoba na kobenga o Francis Kalombo na buzoba oza koloba oyaki okoti na Congo mais ozoluka guerre oyo moko okomaîtriser te mon frère namoni bino boza banyama bapoliticien congolais boza banyama bozo comprendre eloko moko te politique wana bosala boresi badiaspora mais soki diaspora congolais akitisi katite indricien bino tu bafrancis kalombo bokoleka na bar bajean-claude vuemba bafranki diongo bajosé makila yokozuna ebele abele bozali wana bokokangama bokosambwa
peuple congolais akoapandre bino na makambo bosali na peuple congolais. Tala baninga ba général ya Souda, yo général Etumba, général Olenga, général Kalume, batango fort, botala ba ventir, o bozosa na kata mboka na biso, o le bino ba soda, bo kanga kanambe na Félix, botuna ke Martin Fayulu motakjwa ki président, botika ndeko na biso matana trône, bokimisa ba Rwandais, mais boza ko continuer ko sécuriser ba Rwandais bakomi roi, biso ba Congolais bakomi mingamba ya ba Rwandais. Donc bazosa na Congo na o nyonso bolingi ezali grande humiliation. Bandeko na nga na kata Facebook na lekaki pona ebisa bino ke Félix akitisi avion ba Rwandais lelo. Tango waya bazoleka lobawa bato mosusu bazokanisa ke ezali baventir, eza baventir te peuple congolais, makambo tu ona bandai koyebisa bino yango bomoni bino moko niveau ya mboka na biso ndenge ekomi, niveau ya makambo na biso ya mboka ndenge ekomi. Peuple congolais totelema to sauver mboka na biso. Batuka bazoe Bajamini Gobila botala mboka nini Félix Tshilola tayo moko Antoine Parlement ya ba Congo ya ba Rwandais Sénat ba gouverneur si province ne bokabola mboka na biso bomona 24 poste ya ba gouverneur ezaka na maboko ya bato ya ba Rwandais ba accompagnateur mende konena ngalobi bolinga te mende okoma soki gouverneur na Sankuru bomona niveau ya mboka ndenge komi peuple congolais pour la to sauver mboka wana. Il faut soulèvement populaire nde ekokata makambo, soulèvement populaire nde kokata makambo na kata mboka wana. Yango bandeko na nga na Facebook na lekaki pona informer bino ke soki tomi libéré te, soki tobengi bandeko bana Kinshasa pe na Congo te, soki to se reparti te, boyeba ke système oyo Félix Tshilola na Kanambe basali ezali système ya Poutine na moto na ye ke banomeka yo za figura, mais Poutine azo contrôler tout yo zaka figura. Lelo bino bato IDPS baitali ba bokolo banini na baventir o nyonso esalemi na kata mboka na bino. Bozokotela ndeko na bino mpo aza moto ya village na bino mpo bolobaka na ememi langi, me boyeba yango ke makambo bosali majorité ezali 85 millions de Congolais au lobby soki peuple na bimi ekozala grande humiliation. Bandeko ya Félix Tshilola boteki mboka na bino bozomona ke ndeko na bino aza na pouvoir moko te banoma ye, me bino bondimika ke po akomi na moya président, me bomona azokjwaka baavion ya Mini Maurice, tanto azwi avion commercial, tanto bapesi ye oyo Kanambe azwi avion ya République démocratique du Congo ake nango Cuba. Bomona baventir na baventir yango wana bandeko na ngai na lekaki kaka napesa bino information oyo ya munene. Merci mingi na bakongolais, mbote mingi na Alain Koyi oyo azali na Londres. Merci mingi Alain Koyi oyo asali grand restaurant na ye na babi na Libulu na Eastern. Merci mingi Alain Koyi. Achille Mboyo na Londres, merci mingi. Honorable Camionnette Mbola, merci mingi. Mama Didi Asuta, merci mingi. Merci na bato nyonso balandinga na Facebook na lekaki kana mobiliser bino ke boyeba ke Rwanda déjà officiellement bakomi ozwa richesse à Congo. O le richesse à Congo etekama na Congo ekoma kolekana bakomi ozwango na oyo na Kigali. Donc mawatro avion ya Rwanda ebandi déjà commercial na kata Kinshasa. Banani babanomata bakinois ube batalumumbashi ube nini na ebite. Merci mingi ingeta. Merci mingi na Mama Didi Asuta mabolongo yi na bon anniversaire. Merci mingi, merci autu bolanina.